Congolais ont prié trop, azo soumuka trop. Puis plusieurs Congolais le coin d'être na ba Braza wana bazali kondima ba mabala ya ba deuxième bureau. Oyo awa na Kinshasa kondima te mais kuna na Braza ake kondima yango kondima po ba Congolais belé à Braza baza de soka zali na moi ça Brazzaville il faut à la peine à moi Simon et pas ali pe congolaise. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. 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 Voilà, merci bien très cher amis fidèles internautes. Je pense que déjà dans Batak, vous avez déjà compris que je suis là avec Maman Peggy Alama de Femmes Fortes. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne pour ne rien rater. Tout ça là vraiment monsieur Belé Autopé Saraba conseil. Merci à Paola Schengen qui l'a Londres mon Suzanne Bazutan. Il y a coqué là pendant une année et là il y a l'original le véritable Maman Mimi Moujeka Maman la Chris Kalanda. Merci Nabinotou Dani Bokombe Tsunami depuis Paris Marlène Kasanga Wetu, Adi Londolé, le célèbre beau comme Dieu. Pourquoi pas aussi saluer à notre papa, à notre daddy, qui fait très bien son travail. Daddy Wetesh School, Daddy de Bambo Théâtre Sikozali. Merci Alex Ngandou pour l'assistance. Vous êtes tellement nombreux. Le sujet d'aujourd'hui avec Maman Peggy Alama est vraiment très important. Sur la vie des Congolais à l'étranger. Imaginez ni bandeko na biso ba Congolais ba pesaka face ya monde ba bisika o ba se retrouvera parce que aujourd'hui au coup parce que je suivi dernièrement micro baladeur Mozali ko Salema et tout bazo tuna de quel aspect ba Congolais bazali laka plusieurs blancs plusieurs bandeko ya ba pays mususu quand tu les réponds au ka Congolais azali muyibi au Congolais azali escroc Congolais asa mutu ba sociaka na ba fierté donc Congolais azali ko vivre un peu mo ba victime ya ba qualification moko boye voilà pourquoi tu reçois Maman Peggy Alama pour essayer un peu d'analyser ces genres de formes oyo ba qualifier ka ba Congolais. Alors Maman Peggy Alama bonjour. Bonjour Papa Biré. Voilà bonne santé. Ngolu likola ngolu. Voilà. Sujet nabiso ngwale l'autre on est sur la qualification ya bandeko nabiso ba Congolais comment est-ce que ba vivre na bamboka mususu et na ba société na ba grandes entreprises mususu na bamboka mususu ba bangaka vraiment ko confier ba Congolais parce que message etambola mabe Congolais na mboka mopaya kindumba au mona batika ke pembenya mwasi ya mobali ya muninga te po ba bige akolingaka mwasi ya mutu wana soka za mwana mobali mwe batike na bana ezate po prévane toyoka ngwana ba YouTube oka Congolais mo batika ke sentinelle akengela bana o a viola ki bana Congolais au mona o ayiba ki o a détourna ki ce genre de fait là aux autres trouvons on. OK, merci Papa Biré. Réponse nanga liboso e kozala que kozala Congolais premièrement ezana nous éducation ya mutu. Nationalité et éducation à Moutouté. Biso nous tous en Mboka Congo, tous en nationalité congolais, mais éducation à Moutouté na famille na ye. Donc ceux qui sont congolais ou bon va qualifier miyi bibescro, ceux qui va coûter na bango parce que bazala déjà mal réputé na kati ya famille na bango na ba quartier na ba commune na bango, pe na bato ba encadra bango. Eza congolais nyon sauté, batika kotia en généralité parce que eza congolais nyon sauté, nationalité eza éducation ya mututé. Ba congolais o ba se respecta ka ba tambola ka se mon ami so nzambe bazali kaka nde toloba kanalo poto exception ezanga kate ba balobaka ke muyaka moko asala erreur et fingisa bayaka surtout l'image que nous les Congolais tozanango auprès ya bandeko na biso ya bamboka mususu na bamboka na bango et là moi biso ne ba Congolais to ebate ba envia biso makasi na escroquerie
na escroquerie te ba mona biso ba escroc parce que bango mo ba ye pourquoi ba so ba escroc ba ye ba nan tozali mais ndeti na Brazza na Angola ba congolais il paraît-il plusieurs bagendara mi ko sala kindumba ba congolais ba memi kuluna na bamboka ba paya o mona ba video na YouTube mona congolais zo bunda na mboka ndeti na France mona ba congolais ba kabwani pe bekiri ba sali ba bande de voyous. Papa Bire omoni Congo Congo zamboka moko en tout cas ndeka to baranzamba la ra. Donc so yo motai no histoire no ya Congo na des frappé et frappé parce que ba pays mingi mais Congo a toza na biso na ba mibeko au gouvernement tcheli biso et moko président de la République a tcheli biso ya kolata kashni. Est-ce que yo vraiment au moni vraiment des frappa qui ba mboka misusu corona ne frappé biso et frappé biso frappé biso vraiment belete c'est que koto yo masumu eza vraiment belete na Congo. Papa Bire toza na biso na masumu mais toza bato tozonga kana makula nzambe mingi so koti ba église au mona comment toto na église to lela mawanza Congolais zo prier trop azo sumuka pe trop yango na zo ba eza mabete toza bato to sumuka mais muto asumuka ka reconnaître que na za mwana no soto koza na ndako sa mabe liboso papa limbisanga sa mabe toza bato to sumuka mais il faut reconnaître que na za na papa il faut na senga bolimbisi ozomona mwana nzambe ya solo akosenga bolimbisi tata nzambe limbisa ngai ozomona yango mona ka vraiment beaucoup plus congolais nzamba sala kabiso ngolu parce que to yebi kosenga pardon liboso nzambe. Voilà, merci beaucoup maman Peggy. Plusieurs bamitou na ba question au monde boza na famille. Grande sœur moko boy soit grand frère moko boy ala ratam suna ba poto soit na ba Brazza soit na Tanzanie soit wapi atinda rabala mais boulot asalaka e banisi. Même ata awa na kina va kende do ata ko komato e bangote. Mais au moins na moi 1000 ezoya, au moins na moi 500 ali koya, mais plusieurs. Na peut so des choses ata temps e koluko koyi bata musala ndeko moko sala et tout pour plusieurs selon ba message kindumba plusieurs qui muibi plusieurs kobuka ba banque batu plusieurs donc na ba marambo ebele voire même j'ai reçu un témoignage de quelqu'un qui me disait yé na poto alinga akuto atako poussa na pembeni ya bandeko na ba milliers congolais te parce que ayebi que il y a trop de bêtises. Étant femme forte, conseil ni koki ko pesa na bandeko na biso ba congolais vivant à l'étranger. Le lengeni ni ba koki ko tambola, le lengeni ba koki ko se faire conduire parce que il y a aussi de so ba kenda ba tamboli pe na ba droiture pe ba réussir pe na ba vie. OK, merci papa Birina Koloba. Congolais na nuye moko no alingande konaite. Comment fait-il pardon plutôt comment se fait-il yé papa oyo lobi ki akoka ko approcher bande konaite est-ce que ça normal ndeko na o congolais o approcher bon tezo accuser mon ke baza ba criminel baza ba tumabe yo moko za congolais. Mais obi ndeti na ba poto wana congolais ndeka to ba les gens n'aiment pas les gens. Na obeta moi lisolo moi vite fait pour comprendre il y a un monsieur bah donc c'est-à-dire quoi ayamba ki ndeko na moko boya Congo autaki na Congo kuna na Paris sika fandara parce que voisin na ye congolais era apprendre ka ke note voisin na kuna ayambi mupaya mo ba uti Congo bike ake ko signaler na la police ya et ça lui contrôle la palais et kanga ndeko wana autaki Kishasa ba refula ndeko wana na Kishasa yango zo mo elo na so ba ke congolais alingande kunete papa Bire. Il faut to lingana. Pour biso ne toza boye vraiment le kuta mabe mutu nyonso olanda biso ne tando biso ba congolais ba linga biso vraiment te. Siko faut to yeba pourquoi ba mboka misu ba linga biso te parce que richesse o toza nango to tika jamais kozana kimia parce que toza vraiment ba riche makasi sauf que biso moto yeba nde ko salela ngote parce que ba envie ya kabiso ba mona kabiso moto yebi ko salela ngote yango mo ba qualifier kabiso marambo ebele eza rapona richesse na biso yamoni ezo betisa biso mabakuna batu misusu mboka bapaya yango ebika ke moto congolais ou ata le roi na passe mais un jour il deviendra grand donc il ne bazana ba yeba rango ke mboka Congo ndeza boye ka nde to mona ka Congo un jour papa Bire passe mboka oyo
ekosila ka bango nde bakoya koluka refuge na kati ya mboka na biso omoni poto tozokendelelo oui bien sûr eza kitoko mingi mais poto ekezala siko na tamo ke to bando ke ma vacances na bana bofandaka boza mal logé na Kinshasa parce que mboka o nde tozokendele nzambe soka tshelo boko parce que pouvoir ya bénédiction za na maboko ya nzambe et na maboko ya gouvernement ti soki nzamba s'est décidé que iyo cette fois-ci Congo ezotombwama etombwama donc nde nzamba nga s'est décidé pour na Congo bamboka wana tokokendeza bamboka moto mondoke ba une semaine to fana bana to sali ke lo to kosa mo ba chamo to sisto zongi ozomona voilà donc réponse na non nazwa ki ngote par rapport ya ndenge nini bandeko na biso ko se conduire au bazali ko vivre na étranger au monde ndeko comme ça se retrouver tant sous na mboka mo bazane sans papier sans document à trouver que notre azape na place à musala te pourtant on a ba document te mon pour ça les até aza mwana mwasi azui nzoto nae atango loko la digablo ya mobali poko mwana mikomisi pede mais sinon conseil ko pesa na bandeko na biso ko voyager za bien ko kende ko luka pour lobby situation à vie échanger mais comment on peut se comporter? Papa Bire conseil nga ko pesa na bango na zonga beaucoup plus na makomi na lobaka mingi yo lelo zo sala kindumba yo lelo mobali sali yo nzamba sali yo mobali okomi mwasi donc ils ont déjà lisumu nde tozo vivre na sela moyi o to ba ke un jour okokufa ile ngala lobaka yangwana un jour okufa ke kopema na demer na yo ya suka siko nyonso oyo zo sala oyo mitu kolingi okoma pede okoma lesbienne siko ke kopema na demer na yo soki peut se repentir te oko vivre wapi molimo ne kozala wapi donc nga conseil na kopesa bango to banga nzambe tobanga vraiment nzambe tozala batu o tokobanga nzambe ata tolongo na mboka na biso Congo tokomi na mboka mususu totambola toujours na kobanga nzambe parce que nzamba za juste misuneza kaliboso ya ba juste ba o batambola kana kobanga ye asalela kabango ezaka ate poko mamuyibi poko masoki ndenge nini eza batu misusu ba miyibi mais nzambe aye akutena na ye akompe mutu amalamu mais soki yo mutu zana makambu wana te pasi moko te etino la makambu wana yo bondela kanzambe asunga yo epsi nzambe nga na tiki famille na ekoluka changa loboko naza na posa na koma kulula te na posa na koma nga assassin te na ye na mboka mabele na ye epesa melanga afin que nzambe apesa yo possession ya mboka wana pe o s'enrichir donc conseil nga na kopesa bango totambola kana obanga nzambe nationalité na biso totambola nango mais totambola kana obanga nzambe. Voilà, merci beaucoup. Là c'était Maman Peggy Alama oyebi que na Kenya na Brazza na année Oeleki j'ai trouvé un frère congolais otambola na bassin Nguba. Donc je me posais beaucoup de questions, mais comment otiki mboka na yo Congo et siga okutu Nguba eza ebimaka na basimanda koloni kaka yo moko ebandi ko bima ya ebele. Mais ndeko na Brazza kopo sala rote kanguba na boaki mis encore à côté na terrasse sika na fandaki on me dira que la fille oyo ko servir yo azali fille afanda na Kinshasa na Kingabwa mais awa azali servante et puis plusieurs Congolais lokwa ndeti na ba Brazza wana bazali kondima ba mabala ya ba deuxième bureau oyo awa na Kinshasa kondima te mais kuna na Brazza ake kondima yango kondima po ba Congolais belé à Brazza baza de soka zali na moi ça Brazzaville il faut ça la peine à moi Simon pas ali pe congolaise de l'euro la des trophées babilo kwa bongo bandeko ba Congolais ya modèle wana bakozonga na bango na mboka na bango te ke koteka Nguba kozala servieuse ape na Kinshasa ba futela ngo pe mbongo. Papa Bire mone lo mona koloba ke biso batu tolinga kobanga nzambe to banga ka batu po azomona so sala na mboka na ye nde to yebi awanda la takanda zala ka batu bakoloba a préférer ko sala ngone sika oyo batu ba yebi ete ngana koloba boye Papa Abire bénédiction na Bible be utaka ni n'Orient ni n'Occident muta pesa ka bénédiction ezaka tata nzambe ko watate soko za modi atolongwe na mboka na yo Congo oke na Brazza ndo za beni non nzamba lobi na biso na makomi mboka na yo esika ozana mboka na ona pesi bino possession ya mboka bokoza beni na kati ya mboka wana yo tiki bénédiction on nzamba pesa ki na Congo afin que oke ko luka yango soki pozui possession ya mboka wana te oza beni te donc conseil nga na opesa bango
bazonga na mboka baya ko travailler na mboka nde na yokaka ke mboka na biso pasi malgré pasi nzambe opesa biso ka santé toza toujours à bonne santé eza na bato ebele baza poto banviara biso lokuta vraiment mabe otali pena mutu pena publier photo na Facebook pena ba tuno pena ozara na Kinshasa mena na Kinshasa ozomona donc po yo moko ozala bien gouvernement na yo sunga oti so ça genre te ka moi lipa no liboso ndaku na oteka po ozala bien mais gouvernement pe azape na part ya responsabilité na ba vie ya bato. Oui, papa, le gouvernement pas dans la part, il y a vie. Mais si on débute sur le message que le gouvernement, est-ce que le gouvernement va dans la bande que nous sommes de fond, que maman boy ça la boy, soit boy zong ça boy, est-ce que le gouvernement? Mais moi facilitation en autre monde en abamboka mususu par rapport ya que mutozo moi ba microcrédit ba nini na moi facilité par la mususu ça part un peu compliqué là. Yango na papa birelo na zolo ba cœur, nion soto tikela tata nzambe. Yemo kwa yebi moni bana ya Israël, ba souffra na kati ya Égypte pendant 430 ans. Mais un jour, le cause qui décision Nzambe abimisa ki bango. Donc, et ça le col abiso wa Congolais malgré souffrance, mais Nzambe azo tikatos a toujours en vie. Nzambe azo bomba biso. Yemo kwa za na makoki soka zwa ki motema ya roi abuka ki on pone Esther. A combien plus fort à côté na kati ya gouvernement abanda ko buka mitema e ko mapete le lombo kapeza na kimia. Donc, tous a toujours la confiance en Nzambe. To le la na gouvernement te to le la na Nzambe mutu asim voilà. Merci beaucoup, Maman Peggy Alama. Nous sommes à la fin. Moi, quelques salutations. En tout cas, na pesi vraiment ma moté na ngai mingi vraiment na famille Samano, ma moté na la famille Masipa, sans oublier la famille Libebe, na pesi moté na ngai na maman Arlette Adaka, na pesi moté na ma grande sœur na ngai baza tellement ebele ya bibiche maman Karine, boza nombreux Aziz Makukula na Brazzaville Aziza Fatouma, donc boza ebele fille Jo boza ebele Laetitia Blandine boza tellement ebele ba grande sœur na ngai la linga rabino ya trop ba bisous na bino. Voilà, un très grand merci à Messi Mbaki Matondo. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Caro Karine de Balikambi. Merci à toute la famille Balikambi. Merci à Alex Ngandou. Merci à Paola Schengen qui est à Londres. Moi, je suis en la pendant une année. Émission conseil on vraiment s'abonner massivement parce que sujet est vraiment ébélé à Kolobela dans le jour qui vient. Merci. On se retrouve au prochain numéro. C'est notre chaîne YouTube. Aurore TV, 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 c'est notre chaîne YouTube.